Mbote na balanzi nyonso ya la grande découverte TV. Bienvenue na bino bandeko na ngai nyonso oyo bazala wana mpona biso, bandeko nyonso oyo basutenaka biso, bandeko nyonso oyo bapesa biso ba conseil. En tout cas, merci infiniment na bino beaucoup bakaka msala ndenge to travailler boye ko like ko partager et puis ko senga na bandeko msu s'abonner na chaîne na biso pour to continuer toujours ko avancer. La famille bandeko na ngai lelo to ina na lisolo ya ba jeune fille bandeko ba fille tozoi bate eloko nini ba fille to komi ko luka na ba vie na biso bandeko na ngai. Ba fille tozoluka nini pona banzoto na biso, pona ba santé na biso. Lelo tokomi komona bandeko na biso ya basi bakomi na esprit ya okenda kokatisaka mabele ba chirurgie. Kokatisaka mabele, kokatisaka basima na bango, kokatisaka ba mabumu bandeko. Chirurgie eza mabete bandeko na ngai. Mais est-ce que boye ba conséquences nango bandeko? Bandeko o bozo salango boye bi conséquences ya chirurgie wana eza bien bandeko na ngai. Okeyi bakati yo mabele, bakati yo mabumu, bakati yo mutema nde tomona ndeko na biso Nathalie Makoma. Me bandeko eza na ba parti mususu nzambe si akeli yango bongo. Akwa bon yo kende kaka bakatango. Kokata wana eza po osepelisa nzoto na yo, to osepelisa muta mokili o akomona yo, to po osepelisa nani bandeko na ngai. Nzambe akela biso, ndenge nzambe akela biso bo eza hasard te. Nzambe ayebi de pourquoi akela biso moko na biso boy. Nzamba za juste bandeko. Ayebi ke so na sali par exemple Alima Rashidi boy. So na bizui na pesi e beauté nyonso. Azala nango na sali sans défaut. Ayebi ke Alima okoma lo lendo. Yango moni so tali moko na biso. Tozanga ka défaut te. Mutu nyonso nzamba kela ekela mu nyonso azanga défaut te. Okozala nzoto no nyonso eza kitoko me amso mona mwa lino ebuka na muke. Okozala uza bassin uza nyonso amso mona elongi eza mwa eteng. Okozala donc mutu nyonso o nzamba kela bandeko na nga azanga ka défaut te na nzoto na ye. Nzambe ye moko ayebi le pourquoi akela biso bongo. Liko nango toza pe bato masumu. Nta masumu azanga défaut te. Bandeko kokamwa lelo tokomona ba fille akomi akei amoni kaka boy bafingi eka tayo kuno za munene libu munene kokamwa tuchi komona ndeko na biso akendaki bakata e libumu ndeko na biso Maria Tumba. Ndeko wana aza tiktokese akendaki bakokatisa libumu ake kosala chirurgie ya libumu bandeko na nga. Oke kosala chirurgie ya libumu antetana no aboti te, me ye wana ake kosala chirurgie ya libumu. Siko toyebi te ndenge osali bongo, eske okoka okumba zemi? Po nzamba sali mutu na ndenge na ye. Libumu o tomoni yango esala ake mwasi akumba zemi 9 mois aboti. Siko yo ndeko ke kosala chirurgie ya libumu. Lobi soki mwana zoya te okobenga nani ndoki, tata mwasi ndoki, mama ndoki, papa ndoki. Bandeko. En tout cas eza pasi, eza na bilo msusu tozo sala na banzoto na biso bandeko. Faut vraiment to réfléchir avant ko sala yango. Ndeko wana apesi raison na ye pourquoi akati libumu parce que selon ye eza na baninga na ye babando finge libumu munene. Tayo kuna libumu munene. Amoni ko finge leki ake kokata libumu. Siko question toza nango, est-ce que ndengo kati libumu bongo soko kati yango babando fingo sute?
Or, na minute tolo ba sujet déjà changé. Sujet changé comme kutu akati si libumu akanisa robota abota totala wana pe ezaka mafinga bandeko nanga. Eza peka mafinga. Eza na bilo musu tozo sala na banzoto na biso tozwa vraiment temps. Avant ko kende ko se décider à ko sala yango zwa temps na o ya ko réfléchir ndeko nanga. Ko kende ka bikenda kenda te. Kitoko o to mona kiza nango mabele nzoto o eza eloko pamba nzoto eza mabele. Eza eloko pamba tozo mona bandeko mususu abeli te bon akei. Ndeko mususu asali boye te bon akei. Liwa tango yake etala bote te. Etalaka te oza na ba million ba milliard. Etalaka ta yo oza nango te. Soki elobi ezwa yo ezwi yo leki nzela. Alors, à quoi bon? Oza na onzoto no ya bien, obelaka te, ka mwa libumunene on peut se total libet ozo monango te. Mendeko mwasi a parvenir ko kende ka ko katisa libumu, akoma libumu muki, akoma libumu pla. Otala non niveau mokili ndenge zo kende bandeko na ngai. Est-ce que soko katisi libumu wana, oza sûr que libumu wana bien sûr eya su munene te. Et ba condition au place ba katelo libumu wana na ba condition a place au vandaka eza ba deux conditions différentes. Ba kopeso ba condition msu komela asuma ya moto te, komela asuma ya malili te, kolia kasu biloko ya kilo te, kosala kabote est-ce que kokokango? Et ba condition na tango ba pesu yango bandeko nanga soki ozoko kosala yango te e memelo ba maladie mususu e memelo ba condition mususu oyo emso ko supporter yango te. Alors faut bien réfléchir bandeko nanga ya basi. Nzambe mutakela biso linga milinga ndenge nzamba kela yo. Mi sepeli sa ndenge nzamba kela yo. Nzamba sala o mulai sepela na mulai. Nzamba sala o munene sepela na munene wana kumisa esenge merci. Po azo batela oti okoma na ajo okomi. Eza na bana mususu abotami lelo lobi akei. Combien de bana otomona? Alors yon toza na bo moy olingi okorje nzambe. Na mokila lelo ba fi ebele bandeko ebele bakoma korje nzambe. Azoluka korje nzambe. Pourquoi korje nzambe bandeko nanga? Eza na ndeko mususu nanu kutu abota te. Asa na ndako ya libala te. Me amela bakisi bapilili po abota te. Maintenant imaginez déjà mutu abongo lobi soko zo bota te na ndako ya libala okobenga nani ndoki. La famille. Lobi bali nzamba sungi obali okoti na ndako ya libala. Siko okobenga nani ndoki bandeko nanga. Tata mwasi mama na yo tata na yo to nani. Me bato abongo pe baloba ateke nga moko nde nazozwa zemite parce que na mela eloba mate. Bazalaka bato liboso ko kansela bato mabe. Oh ye moko azobebisa vi na ye nano bota te me omela bakisi pozwa zemite. Tiko zemi yango eya ndenge ni bandeko na ngai. Yango tanto osala mususu vraiment tozwaka temps ya kokanisa eloko na olinga na sala. Est-ce que za malamu? Yo ke koluka bakato libumu po bazwa misunya libumu bacha na masoko. Après et après masoko anozo luka po osaela ngo nini? Bandeko to sepela ndenge nzamba keli biso. Nzamba abolingo, nzamba malamu. Babiloko ebele to omona na tango akala to tikala na biso koyoka ngo te. Totikala koyoka te na Bible ki mwasi moko babase kitoko bazalaka me totikala koyoka te ke mwasi moko ya kala zwa nzoto na ya kata mibambisa toyoka ngo te. Mais na 21e siècle awa na isabino makambu sur makambu la famille. Oh kuno mona akatisa mutema. Oh akatisa mutema tala ndenga koma. Ça fait mal des fois. Ozotala ndeko azalaka ne boye me vikaka
koenvie baninga omoni muninga na aza na taille na ye ya bien oyebita asalaka nini tuna ye ata osalaka nini eza na bandeko mosusu baolia na bango kaka azosala barégime na ye bilo aolia azoverifie eloko nini akolia ezosalaka bataille eza malamu me bandeko mosusu balingi kaka mundela simba mundela korge nzoto na ye likola koaccepta kaka basimba baopere yo basala boye ti boke kolongola bino barin awa mpe ekomi kolongola barin bapesa bato mosusu ocomprendre te na se ya opération yo ozopesa kaka mundele confiance na se ya opération wana omona basi balongola opérin mosusu yo monika nga na ke baopere nga libumu me na se ya kopere libumu basi balongoli oyo eloko mosusu mpo anini olingi okorge ka nzambe oza mutai mukie zala mukie oza munene zala munene pourquoi kaka olingi kaka okorge nzambe et après yango futa okumisa nzambe ajiste bandeko na nga nzambe aza vraiment juste aza nzambe mawa mpo eza na babiloko mosusu tosalaka ntango amoni kaka boye akokimba moko reagir na ndenge moko boye okei oza na tolo munene acceptango nzambe akela obongo luko yeba juste kozwa soin nango luko protege yango luko latela yango biloko esengeli elatalama ozomona ke monde yango ndenge ekendele donc makambo eza kaka boye moto aza mabele mikie azoluka ekoma minene moto aza mabele minene azoluka bakate ekoma mokie tala niveau moto oyo aliaka azala na apetite azoluka mela vitamine moto oyo aza munene azoluka akeko katia bestoma aliaka mingi te est-ce que bo comprendre makambo yango bandeko ola koluka koke kokatisa kosimbisa mundele asimba boya korge nzambe omemisa na ye moto azopere masubu na yo moko bandeko bilo akolia eza ebele verifie ka eloko nini akolia eloko nini aolia te même libumu o mari ake kosalisa wana eza nango eloko mo simple il suffit ka osala barégime na olia nini te c'est tout trouver solution ya ozoluka mais non bandeko nanga bikatisa bisimba bimela tosala très très attention njoto basakana nango te yo kanti ndenge okatisi bon bakofinga so te bakofinga kutu yango wana deja na okutu obimi hôpital te bazofinga oyo deja ke okatisi okobota te okatisi okanisi nini etu bazofinga yo deja nanu kutu obimi hôpital te veut dire ke so bafingi yo misu minene okei okekatisa na misu bafingi yo munoko munene okekatisa munoko mafinga ngo ekangama na bilamba te bandeko na nga mpo na nini kaka kolinga kokorge nzambe aza bolingo akeli biso mutu na lolenge na ye prevane soko akela biso nyonso ndenge moko tonga mpe toyeba kose diferana te tonga toyeba te ki oyo nani abotami na ngambu nene me akeli biso ya pembe ya mwindu ya chokola ya noir makasi toza différent na mokili oyo e atali mpe alobi te nakokila mutu kitoko te soki ndenge nini nzambe akeli biso nyonso mutu nyonso na mokili oyo aza na défaut la famille mutu azangi défaut aza te mutu akoso te ata omoni mutu wana azotakataka landele soki otuni yo kaka nga azala na défaut mo awa mosu alata aka bajipe aza na défaut mosu alata aka bapantalon aza na défaut mutu nyonso na mokili aza na badefo na ye nzambe ndenge nzambe akela biso alors to éviter kokorge nzambe totika kolanda bainfluence Michael Jackson ye wana ti Michael Jackson akorge nzambe na zolo bandeko biso nyonso toyebi nde Michael Jackson asuka ekoma zolo esala boye ezongisa boye toyebi nde Michael Jackson asuka
Alors pourquoi biso tolingi to corriger nzambe ko kenda ko ça ba chirurgie pona nini bandeko ata mutu azofinga yo tika finga na ye amema lisungu na ye pa nzambe eske ekomama yo partout okende komona mafinga yango mpe esilaka nango ti bandeko soki nayebi epo pasi na motema ozomona ke ndeko mwasi lelo kotala ya mosusu Nathalie ndenge akoma esalaka bandeko bele pasi eza meme na bandeko mosusu bakenda bakatisa banzoto na bango lelo na oyebisa bino bandeko bakoma oregrete me baoya oyebisa bino te ke nga na regretaka mpo na nzoto na nga ndenge ekoma boye bakoya te la famille me osutuka boye baregretaka na bango. Donc bandeko na nga toti ko corriger nzambe comme conseil gratuit kolanda te mpo ndeko afingi yo batela mbongo na osomba lupango mpo bazofuta mbongo ebele nakosa bino te eza cher beta na Google omonaki bafuta mbongo ebele. Totika ko corriger nzambe bandeko sepela na oyo oza nango sepela na nzoto nzambe apesi yo sepela na sante oza nango totika ko corriger nzambe Choko mona bato baza mikuse bakeba bakisa bamba koma milai tolo babongo. Alors totika ko corriger nzambe ko sepela na biso te. Yaza mokeli na nyonso mozwi nango ya nyonso. Alors soki tokomo corriger boy akosepela na biso te bandeko. Tosala très attention. Nano boti te tika bimela mela. Nano boti te tika bikatisa katisa. Lobi. Tango kolela. Ozanga mtu kolela nae. Ozala yo moko. Tika biyoka yoke na ndeko mobwe baibi ninga bangai babala e. Ndeko wana la famille. Muninga ebisi ete ama ndeko wana bimala mibale bele. Ake tuna muninga siko mutu alinka abala nga mingi nakosa ke akosa ye mutu ngo aza vierge. Abi nakosa ke na za vierge na sande ndeko wana salika abaja alobi luka speglu cha na se. Oyebi ke ndeko wana cha speglu na se la famille. Ndeko wana speglu ekanga ye akokasu kosuba te. Masube kangama na kati libumu ezovimba tina ndenge ndeko akufa. Pona ni biyoka yoka bisimba simba bilanda landa bandeko. Alors tout ça là très attention à ba santé na biso. To tika biyoka yoka to tika bilanda landa. Sinon tango okolela yo moko bandeko nanga. Et voilà pona lelo, je crois bien boyoki bien et loko toela ki bino yangwana. S'il vous plaît, vous likez, vous partagez, bandeko nyonso bayoka et ça la biso bien voilà, bisous bye, tout le monde animalasi.